Je suis réveillée. Un jour, quand on a l'âge à 13 ans, là, j'étais en train de dormir. Je dormais et subitement je me suis réveillée. Le bruit de ma mère ayant des rapports sexuels avec mon beau-père m'a réveillée. J'étais dans ma chambre, ils étaient dans la leur. Il y avait un couloir qui nous séparait. Je dormais, j'ouvre les yeux, les bruits qu'ils faisaient, les gémissements et tout, ça m'a réveillée. Alors j'ai commencé à tourner sur mon lit et je suis restée allongée. J'étais quand même fatiguée, mais voilà quoi. Aux amoanamuki, t'entends des rapports sexuels, tu sais ce que c'est, mais tu sais pas réellement ce que c'est parce que moi je n'avais connu aucun homme dans ma vie à ce moment-là. J'étais vierge et innocente dans tout ce qui est sexuel. Quelques minutes après, Nayo quitté, mais j'ai vu, parce que ça n'a pas fait de bruit, la porte de ma chambre s'est ouverte à ce moment-là et j'ai aperçu un homme noir, tout nu. Ça pouvait être que mon beau-père, parce qu'il y avait que mes parents, il y avait que papa Guilain, na maman Josiane, na Obengue maman Josiane, comme ça. Tout ça, la différence, tant qu'on a maman Josiane, maman Nanga, ou bien maman Annie, belle-mère Nanga, comme ça. Tout ça, la différence, tout se comprendre mieux. Donc, Moutakoti, la chambre, tout nu, et j'ai aperçu mon beau-père, Guilain Bundu. À côté de la chambre, il était à Woutaki. Il venait de faire des rapports sexuels avec ma mère. À peine terminé, il est rentré dans ma chambre tout nu. Et quand je l'ai vu, j'ai été étonnée. Au premier abord, je me suis demandé c'est qui. Mais au plus il approchait, j'ai vu que c'était mon beau-père. Et le temps, le temps que j'ouvre la bouche, je me suis retrouvée avec mon beau-père, mon oncle, au-dessus de moi, la main sur la bouche, l'autre main à me faire chut, nalobaté. Alors j'ai pris peur, j'ai pas parlé. Alors à Zui, il a pris je ne savais pas à l'époque ce que c'était mes lélo, nazoye bisabino kazwa qui drogue, obabenga cocaïne, pembe et makamu misusu atinga na afungulinga munoko atinga awa. Après à côté de na banari nanga si matalinga, il m'a retourné. Tant qu'il m'a retourné à Kaninga Munoko. Donc il m'a mis la tête contre le matelas et il a commencé à serrer mon cou et à pratiquer la sodomie. Il m'a pénétré par l'arrière, pour ceux qui ne comprennent pas. Et voilà. C'était rapide, mais je peux vous dire que c'était les instants les plus longs de ma vie, que j'ai eu quelque chose de rapide, mais très long. Je ne saurais pas vous expliquer comment, mais c'est comme ça que j'ai vu. Je suis restée là avec l'espoir que ma mère vienne, qu'elle m'entende et qu'elle vienne, ouvre la porte et me sauve de cette situation. Elle n'est jamais venue. Ma mère n'est jamais venue. Il a eu le temps de terminer jusqu'il s'est levé. Un jour. Bonsoir, ngainde Guilain Bundu o bazolobela na kati ya makambo wana nyonso. Ok, Guilain Bundu, beau-père ya jeune fille oyo alobi ke mobala maman na ye abebisi akoti na bakisi abusé na ye, c'est ça? Voilà, ezangai. Donc, papa, yo crima. Parce que moi, la tangi makamwa minene, papa. Moi, la lobby makamwa minene, makasi, papa. Ouais, justement, yango, bon, batu bayoki kaka son de cloche moko. Ebongi, en tout cas, ezaki likantina nga te, jusque là, la préféraki nazala éloigné na makambo nyonso. Mais ezaki likantina nga te.
bato mpe badekonseyaki ngai na matate baya mosusu mpe bazobenga nga ti sikoyo ke na matate mais il fallait quand même bato bayoka mpe son de cloche mosusu parce que bayoki mwana alobi donc fallait mpe bayoka eloko mosusu. Ok. Est-ce que papa Guilin Lobby? Oui. Est-ce que au compte ça 1 minute on l'accepte quand la caméra signe mora caméra zawana la c'est au fini ton moni quand même est longi de toutes les façons photo na yo eza publié partout wana loko o yo ko bam o bomba manoté. Est-ce que qu'on fait la caméra papa s'il vous plaît pour tout le monde appelle que toi soit na mutu wana pour tout le monde de na ba photo. Ça va, maman? Wapi, faut cha. Caméra eza na sewana omona signe mobo ya caméra le quoi caméra boy. Omoni yango? Ouais, zela na maman na zela. Voilà la famille, bon partager live, bon partager live. Top t'as partagé live, top partagé, top tapoté. Tozui. La famille, on tapote. La famille, bon, quand on va commenter pour. Papa, ça, la nani na bien. Le modératrice, s'il vous plaît. Bon, quand on va commenter. Pour bandeko ba tapoter, bon, ça va partage. Merci beaucoup, c'est mignon. Papa, on a. Ouais, place Ningas na ochani. Au moins, la caméra, quand on est sur la binoboy. Na moi, c'est wana. Ah. Et ça, là-bas, si monte la caméra. Ah, yas nasi. Au cliquer en haut. Te sinya caméra zela. Nazomona ngote. Te sinya caméra zali. Zela, papa, zela. Natinde liyo, yo fina kuna ndima. C'est bon. Babi zela, et compter la seconde et connecté bientôt. Pana kuna omi moni. Oui. Après, comment place moi enregistrer? Et ça, et tous les sont enregistrés. C'est bon. Papa Guilé yeyo, y a photo, yeyo. Et Kimi Papa, cliquez quand on a place ou on a les sous. Te maman, c'est bon déjà. Hop. Ok. À poignée Zokima. C'est bon. Tous on très bien vraiment en couleur. Allô, papa Guilain? Oui, maman. Yo mon dozo kangango? Ngamo nazo kangango. Ah. Voilà. Bon, on y est déjà, hein? Voilà. C'est lui, le monsieur. C'est lui, Nenga Lobi. Papa, au gros, qu'on s'est présenté pour Bandeko Baye, vraiment, qui est toujours sur la naïo pour sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Non, ezanga Guilin Mbundu, 7e jour, donc on a vendu à Bruxelles. Ezangai. Okay. Papa Tonito Tuna, est-ce que Oyebi Foura, jeune fille Oyo Abimi sur les réseaux, na comme Oya Foura, Oyebi Naebi. Ah, ok. Si comme papa Guilin, ba témoin peut babimi depuis la suite. Si comme papa Guilin, Oyebi moi na ndenge nini, azan nani pa na yo, ya jeune fille wana. Azalaki belle fille na ngai. Nenga lobi azalaki belle fille na.
Ah, ok, ça vraiment belle fille nous à solo, hein? Aza belle fille, aza pe na mwana moko na maman na ye, donc demi-frère na ye azala na. Ah, ok. Donc, au beau tapé, donc, les qui n'aient penza, yoza na ye, maman na ye, bobo tine, pe mwana moko na sima ya fura. Oui, oui, toboti na ye azala pe na ngai. Tu comprends, papa Guillet, soy au début, tout au moins quelques questions. Ah. Avant de banana, papa Guillet, la famille, je voulais dire quelque chose. Boyebi Mr. Miss Asala Kaba, histoire vraie, ba triste réalité, bandeko ba bega ka de partout, et puis bisomo to sala kaba motivation na ba conseil. Je suis au milieu du village. Tonton aye po aya ko pesa, na une version na ye. Dans la vôtre Mr. Miss, je suis pas pour lui. C'est pas parce qu'il a mati, ne na zamutu na eto na okote la ye. Parce que na ebi communauté na biso comment bo fonctionnaka. Vous mélangez les choses. Miss Paza mama ya bana. Ngana olinga pe basa bana nga mabete. Ozoyo ka la famille. Naza mama bana na olinga mabete. Naza pe bande kwa mibali, ona olinga pe basali bangote. Naza bande kwa basi, ona olinga pe basali bangote. Toza awa poto bongisa na communauté na biso to tia kimia. Boya ko potanga betiste parce que je suis pas dedans. OK la famille de Mr. Miss top ça là bas partage pour likamo ese yokani et baby si ba réputation même ya mwana même ya bato nyoso ba cité batu misusu baza dedans batu misusu balobi baza dedans te to ebite to ndimela nani lokola to moni mutu moko o alobi yende acteur principal o bat bazoloba andimia ko mata na live lobi na sala ki live ya conseil et puis lelo tonto alobi alinga mata botika ye aloba biso to tapoter. Et puis, ce qui a silisi, tant ou sousou, na komaicha bino, ce qui a kiti, pobo tu na bakeso, pebo loba, vraie version o bino boyebi. Na nyonso na tapotage fwe le kamakasi, na bakado ce qui ezali, eza obligatoire te mais tapotage nde makamo. Papa Guilain. Oui, maman. Tolingi toyeba papa Guilain. Jeune fille aye koloba que au baby si aye na âge à 13 ans. Ozalaki na mama na ye ngai en tout cas batindela nga vidéo yango po babi ke nga na bundaka po na bana na bundaka po na ba bonne tozala malamu na ba communauté na ba relation na biso batindela nga vidéo na zo eta otala na yokaki pasi na leli mais na sala ki ba quelques analyse likolo ya vidéo wana po nga na linga ko mema na sentiment makasi te après e ko sala que makambo na yokaki elekaki motuya ezaki makambo minene. Bon, tolingi to meka ko zwa moi ba o éclairci biso na moi mukie na o yo oyebi papa ezana ngo soki nini te foloba. Papa Guilain. Oui. Jeune fille à lobby yo obimana na âge à 13 ans. Jeune fille à lobby tant obimana na 13 ans zalaki yo na mama bozalaki na kacha ndaku ndenge kaka papa na mama basangisa nzoto bozalaki mwasi na mobali na mama. Tango bosisi ko sangisa nzoto mwana zoyo kama kamnyonso ezoleka na oeleka na chambre et ko sala que tango osilisi ko sangisa nzoto oye ko kota na kati ya chambre ya mwana place azalaki tango koti oye ko bima na ye tango bimi na ye ozuye ba poussière a pembe putulu ocheye na zolo Jacques akoma alangwa. Et puis, au salier, au sangisi nzoto na ye, webise ke mibali nyonso mama oya ye. Akobanda kobima na ye na vie. Bakobanda ka pe kobima na mwana. Yango tolingi to kede maleme na moi question liboso to yoka yo, o meka ko faire comprendre biso le début ya li solo, poto e bandenge nini to ko kokinde. Voilà. Oui, d'abord, bonsoir Nayo. Et puis merci. Bonsoir na balandi nyonso bazo landa yo na pokwa lelo. Voilà, démarche nange za vmate ki na kota to ki na ba question réponse ngala o préféré na relater histoire. Omoni mwana tanga lobaki a relater histoire et puis ngala ozana démarche oyo na ki na likambo na relater na histoire ndenge fura koti na vie na ngai ti kuna mukolo suka ona mona fura. Et puis après na kolongola ba nini na e ba makambo ya alobi. Merci papa.
makambo ya lobi na olongolango moko moko et puis na ko solola na communauté et puis après voilà wana bino mo botika na nini na live. Merci. Bon na ebandeli na olobaki c'est vrai oui Fura na ebie Fura na Dieu na âge à 3 ans na Dieu na âge à 3 ans nenga lobi wana ki a ebi âge na été Fura botami na 98 na âge à 3 ans ezalaki donc na 2001 nde nakutani na mama na ye donc après wana tobandi ti nde na ba 2005 2004 2005 Fura baye Belgique na mama na ye baye Belgique na mama na ye wana 2005 parce que leki na ye abotami na 2004 bango baye na 2005 donc parce que leki na ye déjà asalaki une année après juste après bo bango baye koya ezalaki dû à voyage nanga moko nasalaki na Kisasa nawumelaki mwa mingi nakendaki ya Luanda lo nawumelaki vraiment et puis ye apréféraki aya na ye kotoyo ti ndenge ayaki ntango nauti voyage na ye nde kaka ezalaka mwa contre-temps ezalaki après contre-temps nanga nde nayaki kotala bana kotoyo nde mama na ye mona ye ke non bon vie nakutaki na bango koto en tout cas nasepelaki nango te parce que nakutaki bango kuna tozalaki posé awa nakutaki mwa vie ya mwa lelo balali awa lelo balali awa et puis bazalaki nao na centre so babimi centre ville ezalaki mwa mobulu nde na préféraki na tozonga na ye mais mama na yebisaki non ye lokwa ayede ya koto asaide ya masolo koto oyo installé kaka koto oyo nde na installaki bango premièrement na tango aye na nini donc na 2005 Fura ekokokisa 7 ans donc 7 ans tango baye Belgique Fura aza na 7 ans donc déjà na Suisse Fura a quitté Suisse à peu près 6 ans dans la souka boyanini donc on a pour 7 ans on a quitté Suisse à baye na Belgique na installé bango tovandi na Belgique tovanda matroté tovanda ti ba 2007 nde toye kokabwana na mama na bango nde pe tokabwana na ba Fura na 2007 donc Fura avait 9 ans tant tokabwani na mama na ye donc voilà un peu nini après wana ndenge ezalaka kaka mwana aza mwana moke mwana ozwaki ye moke aza lokwa mwana na yo de temps en temps so naki zwa mwana na nga na bana ozwa ye au début mais après bon mwana aza mwana mwasi akomokola après wana nazwaka ye lisusu te donc nakomaka kozwa mwana na nga mais vie tellement ezalaki bazalaki ma stable te après wana naya korécupéré mwana na nga donc nga nakoma kovanda na mwana na nga depuis donc ti lelo mwana na nga aza na 20 ans aosala 21 ans et Fura aza na 26 aosala 27 ans donc voilà un peu mpona historique ya ngai na Fura bon naokota sikoyo na masolo na ye ndenge alobi naokota masolo na ye ndenge Fura alobi ke po na ebandeli kaka ntango abandi lokuta liboso alobi ke ngai naza neveu ya papa na ye ce qui est faux papa na Fura aza vivant aza na Milouz donc aza mutu te ke oso neni nasi bato bazoyoka biso baolanda biso lelo baza partout donc papa na Fura aza na Milouz bato bayebi papa na Fura soki eza nani parce que ngai na lingi na tanga kaka bakombo ya bato oyo Fura atangaki nalingi kokotisa bakombo ya bato mosusu te parce que omoni ezosala neti singa Fura de atangi bato ebele donc so na bandi otanga susu bato ekoma neti soki neni donc voilà papa na Fura aza vivant naloba nini allo olingi oloba biso ke otanga kaka bakombo ya bato oyo Fura atangi et puis papa ya Fura aza vivant azalaka na Milouz voilà ongo bandake yo na papa na Fura boza bandeko te
Voilà, de un en wana, ngana papa na fura tout ça bande côté. Donc, ils ont une relation mon côté à inceste et puis papa na fura na eba qui était tous aïe bisonos na Suisse mais il y a des arabes na les dibino na Londres, muso na Birmingham, muso Birmingham kuduté, muso na Manchester, muso za soki donc boza musika. Il y a zagi na Baden je crois ou Argau, ngana zagi na Basel. Donc tous aïe ki mboka mon côté. To yeba na gipété. Donc ne to kutana mama na ye ngata na ye bara papa na ye te. Donc papa na ye azali noko na ngati toza famille donc wana déjà précision moko ya nini et puis tanga lobi ke lisolo beti liboso par lobi ke na âge à 13 ans parce que il y a assure na âge à 13 ans tozalaki na mama na ye na chambre titre na bimi na ye ko rejoindre déjà de 1 fura ni na ebisi bino ke fura longwe Suisse azana 7 ans. Donc, à Kokisa, même pas 8 ans en Suisse, parce que nga mona komisa na classe, na maternelle na Suisse, à kuma na première primaire te na Suisse, aye ko la première primaire na ye, awa na Belgique, nga peka mona kena komisa ye, tant to yaki ko, na ko rejoindre bango awa. Donc, voilà. Fura, alongwa na âge à 7 ans, bon, 7 ans, na 13 ans pour confondre en haut, ils ont quand même moi moulaï, il y a 6 ans d'écart, bon, na ebite neni ako ko sala nini ya bon. Et puis na masolo na ye en tout cas nga nazo senga batu na batu batala ba vidéo wana très bien du début à la fin parce que au monde bazo kata bazo pesara batu baninyo au côté à lobibo au côté moi na lobibo non batala vidéo du début à la fin ba romona ke ma solo na yazo beta eza cohérent te tant on a longwe alobi ke na âge à 13 ans na bimi na ye na Suisse après ba ya ba Belgique tant ba komi na Belgique ba komelaki na Verviers ou na Liège nenga lobi maman na yazaki susu na mobali mususu papi et puis papi wana même mode d'emploi kaka ou nga na salaki donc kuna na ye na côté lié na milicie drogue papi milicie pembe putuluka tocha pembe po bebisa life te na milicie pembe même likambo wana kaka papi wana aye asali yango nga na papi wana déjà na papi wana to yebani teni te mais asali kaka eloko nga na salaki asali yango supa na ye après bakabwani na papi nga na ye koya lisusu nazongi su na vie ya mama na ye et puis na continuer ba makambo wana nazo ko mema ye pa ya batu na osalisa ye kindumba banini boye maman que ça soit âge de 13 ans ou âge il y a 7 ans où nga nazo reconnaître vraiment mwana abandi komela pembe presque chaque jour bokindaka na ye soko asisi classe na ke na zuye na ke na ye pa batu na tambwisi ye na salisi ye kindumba bon na ebite Fura a relaté histoire ya lelo na lobité a relaté histoire ya toute une vie na ye mobimba presque et dans une vie ezalaka na ba témoin ezalaka na batu bokutana mais so bolandi histoire à Fura du début à la fin batu nyonso akutana na bango basali ekaka mabe azana mutu ata moko te o mutu wana mona ye keno mutema malobi te mwano na moni aza bien te ou bien mwano o bo sala na ye eza normal te ou bien mutu anta musu ba bengaki ye ou bien ba memelaki ye aboyi ou bien donc mutu wana aza te batu tout a rencontré na vie na ye o ya beti na nini oyo batu tout wana basala ye kaka mabe bon après nga papa okangi micro oui merci oui ba appel les okota donc après ngai aye ko beta lisolo ya nani aye ko beta lisolo ya oya la mobali oya ayaki après nga nani Joël Killer Joël aye donc Joël P même mode ya nini okaka a approché a Mélicie Pembe a bimina ye
asalisi kindumba asali ba makambo wana tout entre temps na Joël toza ni ba camarade to sala ki ata association te pour tout ça ensemble c'est comme si Joël a ébé ki moi no donc ba na sala eboui donc ye asali peka ba makambo oyo ngai na bandai ko sala bon après de là à citer bandé quoi Joël o asala na bango pe bima ensemble pour la lobalikama ni na ote na français o babima pe ensemble après bande quoi ya Joël ya basi avec au côté sana voir même maman ya Joël yepe lisusu asangana na ye elongo après wana tulungu wana mobali na ye mama na ye akomi na mobali mususu papa na pona Joël pe na mama na ye babota mwana moko après wana mobali na komi na mama mususu na mobali mama na komi na mobali mususu mama mobali wana mususu ayaki après Joël yepe lisusu kaka même makambo amelisi ba nini asali ba makambo fala donc même nini okaka asalisi lisusu kindumba donc voilà donc oya lobaki na nini oyo na ba makambo na yenga awa nazolongola kaka na loba parti na ngai oyo ke non ngai o nazalaki ce que j'ai vécu dès le début na démontré bino que moi na lisolo na bandeli déjà alobi na lukuta makambo bambula na ebité si on peut se tromper de 7 à 13 ans parce que moi na 13 ans en tout cas comme adolescente a comme oyeba makambo et puis moi na 13 ans oyo sali yo bongo lobi oke na yo na classe ozongi sanini biso nyonso toyebi toza je crois que toza ba mikolo toyebi difficulté zalaka na basi kutu ya mikolo po kende na eta mususu na sima sikoyo mwana ya mukie ya 13 ans mutu atelemi kaka boye azwi yo auti soki wapi aye atomboli yo atie eloko na zolo abalusi yo mbala moko akei na yo bon nayebi te nazoloba nini te me nga nazotika batu bosala nini na bino batu bosala jugement na bino bo juge bino moko ndenge likambo yango ekolobela bino quoi donc wana nake nango déjà na likambo wana na première vidéo je crois que elle a cité beaucoup de gens asitaki bato ebele akoti bato ebele na kati bato wana tout basala ekaka mabe bango tout bakendaka bamelisaka ekaka bapembe basalaka bameme bamakambo na première vidéo wana ndenge asite tina suka ye koshite neti na makambo ya incantation ya bakisi ya banini nda ye koshite na suka ya nini na ye wana première vidéo totalaki yango biso nyonso totali tovandi deuxième vidéo eyekobima le mardi je crois deuxième vidéo bon elongwe sikoyo makamba kobima na ye na makasi makambo wana nyonso esili aleke sikoyo na makambo ya incantation ya komema ye na cimetière komela makila kosala soki prière kosala babiloko ebele oyo ye alobi na kati wana oyo ye alobi na kati mais je crois que de là aussi toza batu toza bamikolo cimetière à poto biso nyonso toyebi yango cimetière à poto bokoti na kati na butu bozwi mutu botandi likolo bopelisi moto yango nayebi te so tobanda komona yango kaka biso bato tozalaki wana to moto yango ebopela ntina libanda toyebi te na nini ya mibale oyo ya makasi ebimisi lokuta ya mwana biso atie acteur principal na kati ezali ngai atie héritier atie Nes Makiadi ngai banana ya poto ti na ye Belgique ti lelo ne naza boye na yebi elongo ya Nes Makiadi te ngai na Nes Makiadi toyebani te donc nan tovanda ata kiti moko te ata ke oyo topesa na mbote
na ebité peut-être par hasard boye na ebité tamsu quelque part mais nes makia dina ngai to yebanité na ebale kinemi bale ya basi mais ye boye na ngai na ntomona na te mais ya tie biso na kati ke biso misatu nde to banaye kosala ba biloko wana nyonso et na kati ya deuxième vous verrez que banana premier tina deuxième ezane loko moko oyo fura azali neti ko protéger ou bien azolinga a glorifier na kati wana ezali papa na bana na ye ke papa na bana na ye tolingi toboma ye les pauvres na liboso na oyo liboso ezalaki les pauvres nazosala ye mabe malgré ça ayamba nga kaka azalaka na nga kaka atikaka nga te boye boye na oyo mibale tolingi toboma ye toya totia ye soki na mire tochubi bambeli soki ndenge nini azokufa kaka te soki na miroir azokufa kaka te donc azo glorifier kaka papa na bana na ye. Bon, na tche moi parenthèse na likambo wana, na ina zonga moi sima na début ya likambo. Likambo ebandi ndenge likambo ebandi jeudi ya semaine passée. Nga na vai na ndaku na zui coup de fil ya na yebaki te, na moi numéro na yebite. Na tomboli na yambi. Oh, papa Guilain, parce qu'elle m'a toujours appelé Papa Guilain. Papa Guilain, a dit oui. Sephora, a dit Sephora. Oh, Sephora, a dit Sephora. Nazoé ba Sephora te. Oh, Sephora, a dit ah, Foura. Comment tu vas? Oh, ça va, je vais bien. Ok. Ah, ça va, Banini, au Benga, à la fin de l'année. Tu m'appelles à la fin de l'année comme ça. Ezaki, les 26, jeudi 26. Écoute, je t'appelle si tu peux passer. Ah, Nabi, je peux passer. Oh oui, si tu peux passer. Nabi, ah. Passer où? Mais passer à la maison, je suis seul à la maison, si tu peux passer. Nabi, ah. Passer à la maison, tu es seul. Pourquoi? Tu as un problème avec ton mari? Oh non, j'ai pas de problème avec mon mari, mais si tu peux passer, Nabine, oh. Mais tu n'as pas de problème avec ton mari, je peux passer aux oloba netini, oloba netini. Alobio, bon, zana loba na linga la pour na français tam sozo comprendre été. En tout cas, j'étais surpris parce que Foura na ebiye to sola niga na français. J'étais surpris que avant disa linga la, abina zana loba na linga la na français tam sozo comprendre été. Akimba la mo na linga la. Akina ngai mbala mo ke oleka banini ngabi na leka ozolo banga na leka mais oleka na ndaku boye oleki na babiloko wana tosalika ande tosalaka nabi na leka na babiloko tosala nde tosalaka biloko nini tosala nini o moleki oyebino kaka ba drogue wana banini oleki na banini bo bapembe wana pona lobana bapembe wana oleki tosalika ande tosalaka ngabi est-ce que na bengi mba moko frère nazaki na chambre na sali frère nesi nyenga bi yaka yako yoka makamunde kona zoloba po nei to koma koyoka to biso to yoka kaka po to yoka ki mwana kota tro makamba ba pembe banini akoma pena makasi na ba biloko wana biloko makasi banini bon to yoka kaka na bengi ndeko nenga bi yako yoka mwana ndeko nota mususu aza mwani abandi yoka ndeko na ekuta simbi mutu azo comprendre te ya sa abisinga papa pesa téléphone na abisinga biteza la yo zalaka calme nini mabeka kezaki présence esprit ya ko enregistrer zaki te parce que biso nyonso tozaki na kati ya émotion bon tozo yoka e mbala moko alobi a changer mbala moko version tanga moni ke non na insister ngabi mais na ya wapi yebisanga bona ko ya na ya sko wapi oh mais na laken ngabi okoma na laken abi oui na bi wapi ka s'adresse neza wapi oh mais oyebi ozo sa semblant nini ngabi na yebi nini mama mbala moko a changer abi papa Guilain mabe makambo sala osala rapineza bien te abandi sko ko relatenga histoire que obanda ko bimananga bana nazala mwana mokie vraiment boye abandi koloba makambo na tikala nazo comprendre te lo mote na yoki nazo insister na bi
est-ce que on s'est trompé de numéro bio benga? Oui, na s'est trompé te. Oui, maram na oloba. D'ailleurs, mobile n'a pas allé à za pembeni azo kabiso. Boye na boye alobi o nyonso. Fala loba na suka alobi na ngaki. D'ailleurs, na za na preuve na zo tindelo siko ba vidéo to sala ba nini po ezongisa o mémoire lokola ozo sa neti o boya kondima ngabi. OK, ça va tinda. Akati na pesi ndekoni telefone ngabi telefone ngo ya ta mususu a otinda o mona ta mususu o papa bomi message yo simba telefone so atindi to fongola totala tangu to moni message ekoti totali to fongoli bo to moni za ba voice nde to yoki eza ba voice o atindeli papa na ye ba voice atindeli papa na ye comme quoi azali donc a relaté papa na ye histoire nenga beti na nini na vidéo a relaté papa na histoire qui na un secret na bombela yo talabou tant zaki na 13 ans talabou na Suisse na ndako moto zaki na côté hôpital boye abeti ba masoloti na suka esili bon na yoki nini voice na tikali nazo comprendre te na tindeli leki nanga na tindeli leki nanga na lakisi copine nanga na lakisi tala makambo nani mwana ya zoloba tala boy abi o totali to seki amour leki nanga ye écoute leki nanga uta ili banda ye abi nanga te courage ve ba makambo yo e ba makambo ezalaka boye banini boye egoleka to yeko conclure ngabi te lobi fona mona mbila po makamba boye ezal banda ka muke boye egoya okomelo soki ndeni lobi nango lobi nango namoni mbila na kepa mbila na bisi mbila tala boye na ye ko porter plainte pour na likambo mbila ba yebisenga babi na ba voice apamba biso moye to porter to nzwa plainte na yo ezate parce que menace moko ezawana te eloko ezate et puis ba voice anga zo tindela papa na ye azo betele lisolo si jamais histoire ango ekomi soki nini nde toko luka to landelango wana c'était le vendredi to vandi samedi nga faina sala samedi toute la journée na sala toute la journée samedi mais ndenge vendredi na pokwa papa na ye wa bota fura abenginga papa na ya benginga Guilhem bonsoir bonia ça va oyebi na pourquoi na obengo ngabi oui na yebi pourquoi bon yosko makambango mekana ko betelanga lisolo yo lobini na beteli epe lisolo ndenge mwana bengaki nga boye na expliquer epe que non bon abinanga est-ce que yo zo se reprocher loko bona bi non se reprocher loko te en tout cas na makambo wana nyonso papa na abi bon en tout cas ngape na yoki histoire ango du début à la fin elle n'est pas cohérente na récit na yo apesi du début à la fin mais nga na conseiller yo au mona mbila au sola quand même na mbila parce que to yebi bamboko ndenge zalaka makamba zolo bana so amemia na mbila ko komela yo problème na c'était na zaki na mbila lelo na tongo na déposer plainte na tongo bon bien que mbila zwaki plainte na ngate na bib mais quand même ba mona kinga boye balini to solo na bia luka pe mama na ye o luka mama na ye ko ta contact na mama na ye comme ça to yeba parce que likambo tam so muta ko si la biso ngo pena bien eza mama na ye samedi na ke musala après musala na l'équipe mama na ye na sonné po azara musika te mana musala nanga na sonné po na ni téléphone na ye mwana na ye pe o to zara na ye na ndaku azara pe na téléphone na mama na ye te vu que mama na ye abengana ye aloba na ya aya susu pa na été donc lo monte dimanche nazongi supa mama wana dimanche nazaki na musala vers ba 17h boye na moni message mo ekoti Nathalie petite moko bon azaki camarade ya petite ya mama na ye tozakane na Suisse a se reconnaître sora yo ki banini oyim taliboso atin lenga nini vidéo wana Nathalie vidéo Nathalie ka titre na bi c'est que fura siko maramba ebisenga jeudi c'est que akena on a ba réseaux sociaux na bi OK ça va to vandi dimanche wana ta on a sisi na kesu ko luga mama na e na sonné pe à répondre te
nazongi pale nde na bengi mwasi nanga tovandi na bi bon totyana nu nini yango totyana nu nini mwasi nanga ye aye na bi bon totala nanu nini moko video ya Fora nde tobandi kotala yango na copine nanga na bana kutu mwana kuta mukolo frère na ye aboyi na ye alobi nga batinda nga dona na moi natali ka une partie epesi nga kana na otala na nga te akotine la chambre biso totalaki yango ensemble tina suka. Et le lundi na yako décider siko na partie ya vidéo nga biloko naza na vidéo nazonga su na police comme ça au moins quelque chose ezali nazongi na police na laxi vidéo ba police bazui plainte na nga ba makambutu na bimi pe nake musala asaki après-midi nake musala le mardi eleki na bapoko ya mardi nda osala deuxième vidéo natiki yango bongo natali et puis totiki yango le mercredi bonne année jeudi tobenganaki na bato ya cité na kati parce que cité quand même bakomba bato ebele banini tobenganaki tobitala mwana boye na bobona ngo habitant elo tokosala moi quelque bato na muta kende ko porter plainte na ye o pe toko kangama to porter plainte parce que ça quand même diffamation contre bakombo na biso accusation moko eza grave banini nde toke jeudi wana tant toke nga tozalaki na vie na biso moko le vie na cité parce que vie aza cité pe na kati ya makambo wana vie Kirino toke na vie Kirino toke iti na commissariat ya nini ya Boxtal toke ti na commissariat Boxtal tokomi wana commissariat Boxtal pour te porter plainte banani kutu bambila ngo bazaki mwa résistant mais te so si bo portaki na Molembe ki bozonga ka kuna boye to insister ti baye kozwa mukana na nga tanto ke to sola na vie vie bisinga bi petit omoni nga kutu mwana wana na mona une fois na vie na ngai une seule fois on a mwana wana baya kotongisa bilamba na bango banzambala ya lingomba ya mobali na ye banzambala lingomba ya mobali na ye nde baya kotongisa pa na nga une fois on a mona ye wana kota na ndako ti babima aloba ata kosola kuta tate donc nayebi kutu mongongo na ye te mais azoko insister na kati ya nini na ye ke nga mutu na bimi na ye trop mikolo azaki na zemi nga kutu na bimaki ne trop donc tokena vie tokomi kuna pa tosenga to tant bazui babi bon bopesaka si baka d'identité to bazui ka d'identité nanga bakoti nango namoni baye bayebisinga babi bon yo kota via lobi mais toyebiso mbaye to porter ensemble leni ya kota babi te ya kota nanu après yo kota après tonga na koti mbala mo bayebisinga ke non ningo oza na état d'arrestation osa privé de liberté à partir à RO donc parce qu'il y a un dossier sur toi faut osamba ngabi ok pour mes até na koti wana toki ba 14h30 bilo mo bon na koti ba du ba photo nega makambo ezalaka ba du ba photo ba makambo tout komba 17h nde ba memanga na nini na fédéral pas ba fédéraux kuna na sambi avocat nanga ye na sambi to sisi bazong singa su na cellule bon avocat nanga singa ke non ba possibilité ezali soit batiki yo tout de suite soit zuzi asengi bomo na lobby soit atindi makamno ba procureur et puis balande likamu na yo donc après une demi-heure je crois vers 20h bobaye ba singa c'est bon okobima na yo na bimi nde nazongi parler le jeudi wana nazongi donc vendredi nde tokutani na bandeko mususu toyeko sola ke non toyeko mona non to benga maître avocat na ngai pour tout ça la plainte commune donc nde to aller à toza na procédure ya ko la plainte commune na mwana to sola ipe na maître avocat si tozwa ki rendez-vous biso to sala nini plainte commune donc wana zaki na partie ndenge na expliquer makamunyo sali parce que le 3 et le 4e vidéo en tout cas Nathalie Angote Nathalie le mibale wana Nathalie Angote parce que bon pour nangai ça na okaka ba azobakisa ba komba ba tout pour rien après avoir vu ça batu bazo benga ngai kia bakisi su komona ngai a chesusu ngabo na boye nga susu a cheboye donc et comme le rôle à moi nini mo boye bon wana ils en a partie
ya ba vidéo na ba makambo wana. Donc je crois que na relaté un peu tout na kati ya nini wana. Bon, na koloba na lobaki na kangi parenthèse mon na lobaki ke mutu moko oyo fura zo kolobela mingi ezali papa ya bana na ye o azo saneta protéger ye ke ye mutu azo kotela ye mutu abokolaka ye ya batu les pauvres boye na boye papa bana ne zanani papa bana na ye komona ye Alif Alif azanani zela natala komona ye na nini na Facebook ne batindela yingai Alif azanani Alif azali azalo wanganga Alif azalo nganga bato basokolaka batu basalisaka batu basalaka soki banini. Donc aza nayebi te soki tobenga nani parce que nga nayebi ye kala azali liboso musulman azali lowa ba mwalimu azali kosala ba makambo ne ba pratique ne wana bandi yango depuis très longtemps abandi kosala ba pratique na ye. Alif akoti na via fura comment? Alif akoti na via fura à partir ya mama na ye. À partir ya mama na ye. Mama na ye nde ayebaki Alif abana otekela mama na ye likaya. Okay. Aotekela mama na ye likaya nde akoti na via fura ngai longtemps nazara susu na vie na bango te wana. Nazara susu na vie na bango te très longtemps. Akoti na via mama na ye azotekela bango likaya tia ye na ba makambo na ye wana aye kokotisa mama na ye ba makambo wana ya bakingunza ya banini akotisi koti mama na ye ti asokola mama na fura. Alif asokola mama na fura asokoli ye tango asokoli mama na fura Alif amoni ba démon o ya monaki ya o bazo tungisa mama na fura ezali fura. Mama na fura adui ba makambo Alif au sérieux abengani fura na ndako. À cette époque-là, je me rappelle très bien, Fura m'avait appelé pour m'informer que non, maman bengana na ndako boye na boye na benga maman na ye. Na benga Josiane. Yo bengani fura za mwana mwasi mwana mukie boye na boye. Ndeni yo bengani ye banini eza bien te bamboko to vanda bana aboye habite tete Guilain fura za na ndoki. Fura za na ndoki fura kozonga so akota so na ndako na ngati fura za mwana mukie mais fura nenga za bongo ndoki ya makasi fura akomisa ba papa bana nga bino nyonso akomisa bino mibali na ye ya butu. Fura za ki ndoki fura ozonga susu na vie na ngati. Tango ba bengani fura na ndako ya Josiane Alif a récupéré fura. Akeko tika fura pa ya Yamba wana patanga maki pa fura na ninyo. Na nga otanga ba kombo ya batu oyo bazali na histoire ya fura. Soki ozalaki te na otanga te. Yamba wana aketika ye pa Yamba. Tanga tiki pa Yamba Yamba yoza na 2 chambres. Pesa soki fura chambre moko. En tout cas na yebite si c'était ça. Mais en tout cas muto a raconté nga lisolo ango. Ayebisi nga ibongo ya tiki pa Yamba alobike yoza na ninyo 2 chambres. Chaye chambre moko banu futa na ye boye soki po komise momi na ye azane pe célibataire yo po mbali ye pa mbali donc c'est bon. Fura ba komo vanda pa Yamba na conversation ngala papa na fura ebisanga ki aya kotala fura na ndaku wana na ndaku ya Yamba o bazaki ye na Yamba mais ye ayebaki te ke baza copain copine à mon que fura ba bengani pa maman na ye azunda ko mobo et c'est son papa même qui payait le loyer ya ndaku wana. Donc après fura zova na Yamba muninga ya Alif ou petit na ye ou muninga ne je ne sais pas quelles sont leurs relations. Ye nani Alif a récupéré les sous fura. Je sais pas s'il y avait conflit ou quoi que ce soit à récupérer fura ake na ye na Ninov. Bon, na Ninov na yebite soka zula ki ndaku ou bien kendaki na ye na ndako bavandaka na mwasi na ye. Parce que Alif azali na mwasi mususu.
Alifa aza na mwasi mususu na ndaku na bana Jenny. Alifa aza na mwasi mususu na ndaku na bana. Alifa memi fura pa ya na ebite so memaki na ndaku na bango mamemi na Ninov bakomaki kuna ti kino. Bon, je crois qu'après, bon, on a bêta histoire, on a évité. Après, na bango, on a évité, mais la dernière fois où on a la Monifura, c'était il y a de cela 3 ans. On a eu le mariage à cousine à Paris. On a eu la voiture. On a télémi na magasin à Dode. Bruxelles, magasin Dode à la chaussée des gants. Nazoko tala na lobina sombela nani mwana nga veste parce que veste azaki nango et kimaki na bina sombele veste mususu pour la nani na fete to koti ameki veste lokola temps ezaki mingi te na tikili carte nga na binga na rapidité na mbongo awa na rapidité na action ekangama juste na Dode comme ça na somba nini oyo babilo muso ya mike poto mema bana balia na nzela. Tant on a kota na parking ya action na moni Fura na poussette. Ah Fura ouais papa Guilain toye to pesani bisou na simbi mwana ngabi ah c'est ton enfant na ebi gout en tout cas na ebi sexe mwana tie na tuneka c'est ton enfant. Oui c'est mon enfant moi nazaki en tout cas mukie mais Fura zaki sous son dire na zemu sous salata ki salopette aki na zemu sous ezomona déjà mwandambo na moni garçon na lif a poussani pemene na Fura. Nde Fura présenté nga qui c'est le papa de mon enfant abi enchanté na ebisi nga abi oyo moi nga donc moi nga penza nga na beaucoup lié donc soki donc zala na penza bien donc zala na moi nga bien abi non t'inquiète c'est bon y a pas de problème to kabwani wana bakei nga pe na koti na action na sombini na kuta na bimi moi nga mbali ya ye na ebisi ke c'est na kuta na Fura na abi azali apoye pe ça faisait longtemps ba mona lisusu te. Donc nakolobaki après séparation ya depuis 2009 ti lelo na moni Fura pas plus de 5 fois. Donc on a mona eke na croisé ou bien nini ou bien une fois yaka anniversaire na saisara na ndaku na moni yaka na camarade na emoko bayaka wana ndaku to vandi banini bato yake belé to vandi ti bakenda na bango. Donc voilà un peu. Makambo nyonso nga na zoloba, Fura beti masolo, ta mususu aza ani te nga makambo na zoloba, non seulement ba preuve ezali, mais batu bazali. Na vana na mboko au Belgique, na ye Belgique quand même depuis, je crois 2010 ou 2010 je crois na yaki pena ko s'installer na Belgique pena na kita Suisse définitivement. Bana na ye awa naza na batu o nazaka na bango même na Suisse naza na batu o nazaka na bango naza mutu oyo nazaka toujours na batu na Suisse ndaku na biso ezaka toujours na batu Fura nano ya arrivate na ndaku o tozwa ndaku o ke Fura bana olala ye moko ta musu na chambre to alaki ta mususu Fura omona azana ndeko na ye ya mobali mwana nga mobali. Et puis, tant mususu na petit nanga moko ou bien master ou bien nini ba revanda donc ni les arabons et que ça soit awa tant que yaki awa na Belgique c'était toujours comme ça awa izaki mingi ba petit tant mususu ya mama na e mutu ba na ozala moi baza na palais tout ça na bango donc banini on ne s'est pas retrouvé que non biso kaka banini ba ezala penati. Donc ba récit wana asali dès le début na suka eza na nini voilà na kangi kote wana na komeka koloba ni parce que après nga na kolongwa na ngai après soki moi ezali yo continuer na yo na komeka koloba siko na société na biso ya ba congolais. Je crois que ba congolais toza na biso toza bazobate wana pena ta toza bazobate. Biso ba génération a biso o to leki déjà ba 50 ans to yebiki na ba génération na biso en tout cas tant wana ke ni classe ba na o ba mana tikala ki ba tikala na ndaku ba kenda la classe te bazaki bena troté. Donc biso tout presque to wana ke ni classe tozo tanga tozo sa banini mais sikoyo
to comment dire to bungisa eloko moko boye analyse ezara lisusu te soki likambo ye liboso ya toile mbala moko tokwei tobandi kokondane tobandi kofinga tobandi kosala boye tobandi kozongisa boye eza na litomba moko te na kati wana. Par là, je vais dire que depuis Foura à Salaki vidéo ya liboso, si nous regardons tous ensemble, tozomona ke mwana wana azosala appel à l'aide. Il se peut que mwana wana azo revivre situation moko eza difficile. Foura a 27 ans, azana 4 enfants na kati ya ndaku, dont le né n'a même pas 4 ans. Donc à landisi bana ya kolandisa bien que ba jumeau bazana kati so baza ba jumelle so ba jumeau na mate bazana kati wana. Donc à landisi bana azana ndaku oyo azovanda mobali azalaka na yete mobali aza mobali ya batu mobali aza ya mwasi mususu. Donc mobali wana azobotisa ye kaka azozala na yete ayaka de temps en temps. Omoni mwana wana il se peut que akoki lisusu aza addict na drogue na pembe et il se peut que akoki lisusu te azosenga nini mais biso tout tozowela kaka na ba commentaire kofinga batu boko finga ngandoki assassin nani violeur banda lelo ti lobi et memeli Foura nini ata ba mama mibale misatu mine ata na Belgique awa bosangani bokei kubeta déjà na ndako ya mwana wana boyeba exactement ce qui se passe parce que nga na kosa lelo moko te nga naza accusé principal nga awa na mboko naza batu o bayebi biso kala bayebi ke naza lokola papa pona mwana wana mais na kosa lelo moko te mais ata na nini na biso na lingomba na biso tozana ba avocat ba maître avocat tozana ba psychologue tozana ba psychiatre tozana tout genre de personnes. Na batu wana nyonso batu bazate ke no bakoki ko se consulter atake mwana to kende to po quel que soit makambo Foura zoloba ezaleza ya solo ezaleza ya lukuta na niveau oyo azolobela yango fo amona ba psy na lobi bien ezaleza ya solo ezaleza ya lukuta fo amona psy. Mais quand est-ce que les gens ont réfléchi que au lieu de tout tirer ba commentaire to finga batu wana nyonso ata plainte o ya pamba ya Foura. Pour Foura porter plainte, il a fallu que Mbila kwe ya pana bango pour na tapage. Après, ne aye koloba na Mbila bouye na bobo na bouye. Mais mutu moko ta zui ata na lobo kwa kene na ye. Et na bar o nyonso Foura azo relaté na nini na ye. Na nini na ye. Asili sikola na bandoki. Ba demo ba ye na ndaku wana. Après mubali na ye alali na yesu sans problème na nini wana mobali ne lokola nenga lobi nzamba mobali naza très fort boye na boye bandeko mutu moko mitunité aluka la vie ya garçon wana oya sukulaka batu oya salaka banini ya batu parce que moi j'ai appris beaucoup de choses sur ces garçons là. J'ai appris beaucoup de choses. Ce garçon a fait beaucoup de dégâts na ba jeune fille. Oh ya sokola, oh ba koma ba liboma pour maman na Foura na minute oyo a komi le roi liboma. Elle vient de sortir na hôpital psychiatrique. Azalaki asokwa maki pa ya garçon wana. Est-ce que toko iko sala te ke bon to yoki resi na ye. Mwana o place bo alobi bo place bo alobi bo. Même l'aider. OK, to luki la avocat mora bien pour likambo o eza grave. Ce qui vraiment bat o a cité na kati parce que elle a cité plus de 50 personnes ce qui na kati ya ba nini na ye. Bato a cité na kati ils ont réellement fait ces choses-là. To mema bango na niveau moko ke babi kakututé. Moi, j'ai été pris le jeudi, j'ai été relâché, malgré les accusations graves au Ezali. Ce que ça que non, ça tenait debout, que ça va bloquer, tant moussous na minito, mais na zana binoté. Si j'ai pris la parole pour na koloba, et ça a attaqué pour na se défendre ngai, pour na loba, na ina loba pe na société na biso, bandeko, so ili kamboye na toile, to zalara, to zwa moi analyse moukie. Quel que soit Moutou, exactement Moutou a écart à Beleli sera lobby que sinon même le policier m'a dit que sinon tout le monde peut sortir à désigner car Moutou à lobby que non Moutou oyo a salanga bo a salanga mabe. Donc vraiment tous à la un peu na analyse toye ba tous à la moi jijote et na kosenga pena ba ndeko o ba yebi batu nyonso ba yebi ba batu nyonso ba yebi ke
ba sokola bango pa ya nani to pa ya Alif ou ndeko na bango atoucha vie ya nini wana ya Alif parce que biso na plainte tozo reporter Alif sera dedans parce que Alif mwana wana tu ne peux pas obotisaka mwana batu bana bokoma tina 4 bana et ozalaka na yete ovanda na kwena yo oyebi ke mwana wana aza addict à la drogue ngai nazali na ba voice oyo Alif na otindela o na otindela ba voice oyo Alif azoloba ye moko ke eza ba drogue na yazo mela mutesala ka ebongo ezali ba makamu na ye ba benga nga er moko bo mona aza kao quelque part tant na okene na ke no logotaye na ke no zoma azoloba na sala bon na zo mela drogue parce que yo otikaka nga okendaka na yo boye na boye donc cette fille ba benga na e pa mama na ye. Ils ont déjà vécu beaucoup de choses que tant moussous le balalia, babenga n'est pas maman na jeune fille, a pas muta ke na revanda, mutu wana komi akoma iso mobali na ye, Alif a récupéré, a isolé, tant Alif a récupéré, a isolé na ba camarade na ye nyonso. Même façon à sala maman na ye. A isolara maman na ye na ba camarade na ye nyonso. Ma kamunios nazoloba, il y a des gens qui vont témoigner sur ce que moi je suis en train de dire. Donc moi je ne parle pas en vain, nazoloba te que non pour na salaboué, na salaboué. Après bosala nango o bino bogolinga osala, mais moi je dis que o nyonso nazoloba batu bazali oyo atata on to viva awa na Belgique. Batu bazali o ba mona mwana wana. Foura n'avait pas 13 ans que ça soit ici en Belgique ou en Suisse. Foura azalaki mwana mukie. To kabwana mama na ye, Foura azalaki na 9 ans. Foura fêté 10 ans na yenga na zana bangote. Donc voilà un peu où na ngena loba na kati wana mais botala nanu garçon wana vi na ye na ba makambo na ye malamu parce que Foura cherche à protéger Alif. Alif cherche à se protéger na simazo bombama neti aebini aebili kamute mais il doit sortir. Pour ça, tali la première vidéo ya Foura au moment qu'il y a quelqu'un qui est à côté. So botali on bien au moment que mutu azali na ye na vidéo. Peut-être les deux autres ou bien ou les trois autres peut-être azala kité mais na oya liboso on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est là. Donc voilà un peu maman on a na relaté comme nina. Ceux qui yosa na ba question au lobby nanga pour na éclaircir et puis on a okita na ngai. Oui papa, toyoki vraiment merci ndenge o meki ko expliquer biso toyoki. Mais place mon na loba mama ya mwana ya Foura. Malgré yo kayoka ba makambo nyoso ti lelo omona mama Foura te oyebi place akoma te. Mama na Foura na yebi place azalaka. Ndaku na ye na yebi po na uti kuna 4 fois ko luka ye. Ndaku na ye na yebi mais problème à mama na Foura le na yebi si bino. Depuis que akutana na Alif, na yebi te so Alif akotsa bango idéologie nini, mais mama na Foura aboya ba camarade na ye nyonso bakoma bandeko, bandoki. Okay. Ba camarade na ye nyonso azala na bango bakoma bandoki. Donc en tout cas l'entourage nanga nyonso nakoloba ke akangi batu nyonso bandoki. Seul mutu azkanga ndoki te ezalanga. Mais entourage ya bango nyonso ya bandeko ba camarade nyonso voir na petit frère nanga moko akanga ye ndoki ba nini ba frère na vie na ye ba makambo ebele. Donc voilà pour na mama na ye. En tout cas comme on a boye na mona a été pour tellement ye pas komara addict na ba makambo wana tokuta na ekutu muko mususu boye to lekanaka na lekai po na yebaka isusu te donc voilà. OK. Papa to yoki onengo lobi en tout cas na ebité question ni na loba bon fond là non moi ba commentaire pour na zo moi idée. Est-ce que papa ou qu'on permettre biso pour 1 minute au monde sous vidéo pour deux vraiment confirmation que tout soit vraiment papa Guilain s'il vous plaît. La famille au fond le langai commentaire s'il vous plaît. Ma modératrice au fond la commentaire. Bon fond la bas commentaire s'il vous plaît. C'est bon maman. T'es tout mon hôtel. Bon moninga te. T'es tout mon hôtel. La famille au fond la bas commentaire. Oui, c'est tonton Guilain qui parle. Tonton Guilain, dans le commentaire, bazo ba courage.
Voilà, Fourane. Ok. Voilà. Papa Guillet, tu as mon nom pour quelques minutes. Attends. Nazo bilakisa bomoni nga bozo mona nga te. Tu as mon nom, Na che place wana lobai na nga na se wana. Ah, na ton monité. Na évité zela na mekof. Na. Nazo tinde yo demande. Na tinde yo demande zela. Demande nango ezaka wapi nazo mona. Hey, ngam na tinde liyo na sita msu eroza automatique. Kuna pepa nozo mona caméra wana na sete ha? Te namoni caméra nazo tia caméra et nga nazo mimona ta on a che. Mais sikoyo nazo mona nde yote. Ah na tia enregistré ningo lobai tout wana. Oui, s'il vous plaît. OK. Ah. Batu balobi ke oza Guilin nani? Bazo ba Guilin Mbundu. Guilin Mbundu ye moko yeyo en personne. Voilà. Papa Guilin yeyo. Voilà. Oh, voilà. Toyoki yo papa merci. Na évité soki mot de la fin ko kozala pona maïtra quelques personnes ba meka ko tuna question. Mot de la fin ezara ke bandeko to ndeka na lobia communauté. Ba congolais bo comme na suko lula ya za kitoko aza kitoko. Communauté congolaise toza bazo batene na lobakia toza pena bazo bate to meka kaka ko améliorer moi jugeote na biso réseaux sociaux eza nango wana ezaka pona mafinga te eza pe pona to s'entraider eza pe pona ke non soki toyoki cri d'alarme ya bongo tokoyi pe kosala ke to se rapprocher na moto nga nayebi ke biso bato vivant na ba Suisse na bamboka netane bamboka mike bazala na ba association omona ke association bana mwa président bazala mwa ni soki ndeko aza na likambu au moins l'association nyonso baroya barosangana baroyede mutu nayebi ke na bamboka ba ville minene neti ba Bruxelles ba Paris peut-être ba Londres eza mwa pasi ba biloko wana ekoma mwa pasi lelo mais biso ba poto to vivre kalezaki neti mwa bongo komona ke batu bozo sangana so likambo ezali neti ya boye na kati ya société en tout cas batu ba se rapprocher na mwana po baluka bayeba et peut-être mwana biso aza réellement bien té donc faut luka d'une façon ou d'une autre si c'est réellement vrai ou azoloba makambu toutes de façon comme na maboko ya justice justice nde akomema biso tina suka les coupables seront connus et puis bakozala juger donc eza nango te ke biso tokendaka nango na boye ndenge na moni kombo nango ekomi partout soki na intervenir eza vraiment parce que église nanga surtout église bato bakomo vilipande église banini nga naza mwana papa Simoki Mbangu kiangani nakendaka nkamba donc naza na mabe te donc voilà merci. Merci Papa Guillet. Papa Guillet, na moi curiosité. Est-ce que au fimaka, au melarmasanga, au fimaka, pour initier mutu bongo, est-ce que au fimaka, to blo moi bongo? Na vie na ngai, ata cigarette oyo, na simba yango te. Bato bayebi nga nazoloba makambo oyo, naza monstre te parce que omoni lisolo fura beteli biso ndire lisolo moko uti likolo kiti na se tozaka a nombre bato bazawana na lisolo nende ba existaki na monde yango mais nga nazo vivre na monde réel o tozana bato bako mata mama likambo o eza likambo ya mwana za mwana mukie ata ba camarade o ya ngai o ba moni ke non nazo kosa bakoki ko intervenir na babisika nyonso baloba ke non master obe yaya en tout cas obeti mabe okosi olobaki boye meza nango boye te baloba donc nga pena na yaki ka pona relater histoire cigarette oyo na simba yango te diamba na vai na batu bakopelisa diamba to vandi wana ensemble bameli banane bandeli ti na molinga suka na melaki eloko wana te masanga na eko mela mukie na kata baloyenge vers peut-être série wenge komi ko ya banini poto komaki mwa baloyenge tozo bima banini na eko mela mukie sky mais pas pour longtemps eza nango makambo na ngate eza nango monde na ngate nde naza boye na melaka ni
bière. Donc, bière, écoute, non, ta bière de toute ma vie. Namelaka ni masanga, ni cigarette, ni diamba, ni pembe côté ya kena omemanga. Ok. Est-ce que papa, okoki ko permettre biso to machakaka 3 personnes na bacha moko atunyo question à Kiti, moko lisusu s'il vous plaît papa. Ça va maman. Merci beaucoup. Voilà, nazo matisa, la famille. Avana matisa. Bande konanga. Tozala kofinga te. Soko tuna question. To soko lingo reprocher, to lingo loba likamu. Ozana droit ya koloba, mais pas des insultes, s'il vous plaît.